DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote na bino to zali na leki ke bozali ebelo bozali kolanda biso na ngonga oyo plaisir na biso yango wana boyebi que République démocratique du Congo baka confirmé à coronavirus ezali ko continuer ko mata mais tozali quand même commis poser ba question ebele par rapport na gestion yango ya coronavirus bien que ezali vraiment sujet na biso te na itali gestion coronavirus mais quelque part oui parce que tozo lobela ba contour kaka ya makambo ya prise en charge justement ya maladie wana ya coronavirus na mboka na biso mais en attendant boyebi que meilleure protection contre maladie wana ezali prévention donc ko empêcher yango ko infecter yo nde ekozala malamu po wana ko yeba pena komi protéger pe ko protéger bandeko donc to continuer ko respecter ba mesures barrières ndenge ba pesi biso notamment distanciation sociale boyebi au moins 1 mètre entre biso ko sukola maboko tout le temps ko désinfecter ba surface les plus utilisées en tout cas tout le temps na bandaku ba porte ba mesa blogo ya ndengo wana et aussi port ya masque déjà c'est comme obligatoire avec ba désagréments ebele boyebi police na biso soki ba pesi mitindo ndenya se comportaka mais sengel pe na biso to ba ko respecter pe ba mesure ba bazwa qui parce qu'il y va de notre santé aussi voilà liso na biso ezali par rapport ya ba rumeur hein ils ont tambola mingi depuis un certain temps na Italie maladie ya coronavirus notamment bazotanga ba hôpitaux mibale notamment hôpital du cinquantenaire pe hôpital oyo mama yemo baza kolobaki ba abus ezali ko sala maebele certains malades o bazana ba hôpitaux wana soko okei soit ozaki non na maladie mususu metango komi kuna ba assimiler o kaka na baka ya coronavirus pour quelle raison il y a même des rumeurs eza koloba to monaki ba vidéo na ba réseaux sociaux eza kolobaki misusu ndeko na ya kufi na accident mais balingi ba assimiler na mort dû na coronavirus misusu baza ko pesa batu bazo proposer batu ba $1200 mbongo pona ko assimiler ndeko na bango akufi na mort ya coronavirus tout ça to éviter ce que ça li vérité mais pour quelle raison excusez-nous, pour quelle raison nous surtout en ezali kosalema to éviter mais il y a encore une nouvelle vidéo où il y a les sous ko enfoncer ko confirmer ba rumeur to sala koyoka mais cette fois-ci moto sala yango ça beaucoup plus clair sur où et comme les bango ezala ki na hôpital ya mama yemo c'est vraiment malheureux je vous propose bolandaye attentivement nous revenons ensuite après pour to continuer tout ça ce que moi analyse que to réfléchir sur problématique wana où ils a posé na vidéo oyo et bon na sima to conclure l'histoire na biso ya lelo. Je rappelle que bozolanda DMTV soki ozana no abonné te cliquez au comme abonné ko bosana te ko cliquer na cloche za juste à côté on ko permettre na yo zwa ba notification sur ma prochaine vidéo to mettre en ligne. Bozana DMTV suivez cette vidéo nous revenons juste après. Voilà, ndenge na lobaki nazolo baboye mon oncle oh babengi oncle papa Lekyo Yanga akufi na hôpital ya mama yemo par manque de soins mais assimilé parmi les gens qui sont morts na corona au moment où ce n'est pas vrai beaucoup monde a ba preuve to komi pas na hôpital ya mama yemo na 21h juste to futi ba facture nyoso yango wana to présenter devant vous. Après avoir foutu ma facture à 21h jusqu'à 22h passées, les autres étaient montés. Donc, qui réclamait directement que comment vous autres étaient papa au moment où vous souffrez à la Yewana vivant. Baboy ko traité, ba pesi biso bon to kende na centre ya corona to boy. Les bons yango wana devant bino. Après sinon, to comité 1h du matin.
pour s'échanger na docteur alobi akusimba itaza na corona de loin à traiter vidéo kutu yango wana bino moko bolanda. C'est pas un problème d'argent. On est à l'hôpital, vous remboursez l'argent. Je ne touche pas, je n'ai pas la protection. Comment ça vous touchez pas? Mais non, mais vous pouvez pas l'envoyer, je sais pas où. Vous allez l'envoyer où? Par quel moyen vous l'envoyez là-bas? Vous êtes venu ici par quel moyen? Non. Pourquoi vous voulez l'envoyer là-bas? C'est là où on était pour prendre le transport, venir à l'hôpital pour chercher Vous avez l'argent, je n'ai pas. Vous n'êtes pas censé payer l'argent. C'est-à-dire que moi, quand je regarde la chose, je devrais envoyer à l'équipe qui est là-bas, des triages. Non, on est passé par là. Mais c'est ça, vous m'avez fait partir. Je suis parti leur parler de ça. Mais nous, on va c'est eux qui devraient terminer ce problème. Vous avez l'argent. À Vigiana, le centre de site de Vigiana, parce que là, vous n'avez pas l'argent. le corona. Moi, je suspecte ça. Vous n'avez pas le droit de me contrôler. J'ai le droit de suspecter ça et de qui fait ça. Non, c'est normal. Mais nous, on fait notre constat. C'est pas une question d'argent. Mon client, ça te coupe pas la corona. C'est tant si tu vas mourir. C'est pas parce que tu es docteur ou je ne sais pas moi quoi. Attends, on nous met un malade. On dit que non, je vous rembourse l'argent. Il a le corona, on l'envoie là-bas. Le corona, c'est base de quoi? Sur base de quoi? Hein? Vous ne l'avez même pas examiné. Batimbi était. Kamba moko no azana corona. Batinda ekuna. Akobela ba maladie nyoso. Ko age kusani. Busimbi ata mutute il a le corona. Kwa zo tuzi. Ngana hivi. Baexaminele wapi oba ke non azana corona. Baexamine mutu wapi? Ya pour na mbongo te to e po bobikisa mutu azobela bino botangela classe. Franchement. C'est vrai, hein? Vous examinez mon tété, vous touchez té, et le remoté, caraboué à Rosana Corona. C'est pas possible. Désolé, Naboui. Ça, c'est quoi ça? Franchement. Après Simanango, Tobimi à l'hôpital 1h du matin pour tout le temps à taxi. Tu as que maman na maman parce qu'il y a le confinement na Gombe. Moi et tous les athées. Tobimi que j'en a taxi, bah boy biso to kota na barrage. Et ça dit que moi et toujours to landa papa les athées jusqu'à ce que tu y lobby nango to kokuta oncle papa na biso a koufi. Pourquoi ba manka ki ko pesa e ba soin bien docteur aboy pamba kaka bo me ba assimiler na ba to corona au moment où ba tout ça qui coûte yété. Et le lendemain en question, pour continuer pour réclamer tout na ndenge nini akufa ki ndenge nini salemaki mbala moko nous étions interpellés moi et mon cousin na niveau ya ANR pendant 3 heures du temps il y a sur place il y a hôpital pour avoir filmé cette image parce que ce n'est pas normal. Bande konangai, je vous dis ce qui est vrai. Notre oncle n'est pas mort de cela, mais tout dénoncer en gros parce que maman est mort assez. Ce n'est pas un bon hôpital et comme on ne refuse pas que malade est coquille causale. Mais mon tunnel soit coufa à kana malade wana ti. Donc on a vu son oncle a vu son coufi na yango ti. Pour preuve l'issous après mort na ye. Baye kolanda biso tina ndako ko ba pesa biso résultat o eza ya faux, eza ya corona te. Mais Dieu merci nzamba juste et la kisi bango le contraire. Le résultat du coronavirus, pour résulter, il faut 48 heures. Mais le résultat, le même jour, oncle le 6, à Koufi le 6, le résultat le même le 6. Preuve, il y a un résultat, il y a un gros.
yango. Ça voudrait dire quoi? Bango oyo bazosala na kilomoto on a copie nango mais nzambe azoreverser. On ne refuse pas la maladie peut bien bon exister mais ce n'est pas humain bobomisa batu pamba boy et surtout l'hôpital mama emo le docteur est là bandeko na ngai soki na lobi boye po naza na ba menace naza menacé pourquoi na lobaki pourquoi mais je ne peux pas cesser il faut être prudent to bomisa bandeko te ba papa te to yebisu to ça la confiance na hôpital ndenge nini ngai kombo na ngai je suis Eric Koy na sime yango je suis Eric Koy de tout ce que je dis eza lokuta te eza ya solo bandeko ya Kinshasa ya poto boyoka makambo zoleka ezosala pasi kokisela bongo nde yango na ngaki na lobela bino bo partager yango c'est l'avantage de notre nation bo benga ata ba docteur mo ba soigner bino ndako parce que assez okiko bomisa moto akufi na maladie wana te mais soki boko mona nga jour mususu lobata mususu menace leki parce que je suis maintenant en danger merci je vous. Boti Kolandawana, ce monsieur, Oti Koloba s'est présenté, puis d'ailleurs, à Tangi Kombo na énormément, Eric Nkoy, et donc, a expliqué Nabiso que Bakenda ki na mama ye mona papa, no kona bango, pour qu'il y a kokakozwa ba soin, na nenga zalaki kobela, mais à leur grande surprise, tant bakome kuna, sans même examiner le malade, médecin, aboyi d'ailleurs ko simbaye, baboyi ko simbaye, puis médecin, za koloba ki azali na corona. Tu éviter ce qui a diagnostiqué na misuka, atalika kamoni kana corona azolo bakazana na corona kosimba ete bakende esika a prise en charge ya batu ya corona et sans même ko prélever à ta température hein, na ba thermomètre ou prélever la température à distance oui salemi pona ba maladie ya lolenge wana même médecin azako boya ko soigner moto alobi ke ba assimiler kaka na ka ya corona et d'ailleurs preuve à l'appui a filmé na médecin wana je crois que yangonde et lequel ba problème ebelé parce que wana pe ko filmer pe le lenge wana sans autorisation mutozo filmer et ça capé quand même punissable par la loi mais du moins nenga filmer permettre na biso que nous nous fassions une idée sur ce qui se fait réellement dans l'hôpital wana parce que ba rumeur ezako tambola mingi sur makambo etali coronavirus ba contour na ngonyo surtout et là nous avons la preuve que quelque chose ne va pas et voilà que à la kisi biso ndenge médecin zo boya ko soigner ba boy ko soigner et puis tango bango bazongi finalement papa na bango noko na bango aye kokufa etango akufi baza kolobaka kufi na coronavirus et le diagnostic a été fait après la mort et le même jour. Vous imaginez alors que tu es na INRB et sika oyo kaka baza ko sala diagnostic ya maladie wana ezako zo 48 heures donc en 24 heures t. Donc pour ceux basali même ba test o benga rapide wana eza fiable t. Mais bango ils confirment ils affirment que mutu wana kufi na corona. Ceci nous amène à croire na ba rumeur tozala ki déjà koyoka sur recherche ya baka confirmé na makasi pona ko gonfler nombre ya baka confirmé et puis ko gonfler nombre ya ba mort na maladie oyo. Vraiment pas si comme on a ba situation à boyer ko salama na ba hôpital na biso donc ba zanga mawa donc ça dit que bo prendre soin na mutu teti finalement mutu akufi boza ko confirmer makambi ya corona serment d'Hippocrate oyo ba médecin ba signaka etalisi bango qu'il faut ba pona ka maladie pona ko soigner mutu question tozo mitu na yango wana donc ba corps médical oyo belé bazali ko soigner batu partout dans le monde bango bazali ba médecin le rôle a été donc c'est la question que nous nous posons pourquoi makambo ya boezo salema et pourquoi ba autorité na biso baza ko se saisir na likambo te pona ko sala ba enquête est-ce que baza complice na makambo oyo pona kaka koluka d'abord raison ko gonfler ba chiffre wana ezali nini ici ce n'est que pona ko justifier peut-être ba mbongo bozwaki koloba qu'effectivement nous avons pris de l'argent pour la prise en charge pona kolandela baka ya maladie oyo voilà nombre ya bakato comme nango yango moni awa particulièrement na Kinshasa bato belé bazali ko douter que maladie wana ezali likolo ya ba makambo ya lolenge oyo parce que comment vous pouvez expliquer qu'un médecin toujours mon epena na couloir ya hôpital ya mama ye mozo aboya ko examiner mutu pe mutu wana oza kolobaka na munoko be mutu wana za na corona comment yoko confirmer que mutu wana za na corona aussi longtemps que ba signe ya maladie wana ezali ezako s'apparenter na ba signe ya grippe ba signe ya malaria ba maladie biso obela ka tout le temps awa c'est pas normal moi je pense
pense que justice na biso tout ça pour l'état de droit mais ba procureur ça na bango ça justement ko se saisir pe na information bazo zo même na ba réseaux sociaux pour na ko luka ko enquêter ko ba soki vérité za na makambo na tu zali na ka ba fausse rumeur hein parce que fait trop je rappelle que chef de l'état Kenda qui par exemple ko tala ba maladie à excusez-moi, ma maladie à coronavirus na hôpital il y a cinquantenaire. Je pense qu'à Kenda qui sur base il y a information et bimaka na ba réseaux sociaux quand des bufinga ka ba réseaux sociaux na réseaux sociaux y est beauté information des réseaux sociaux ali reflet il y a vie na biso ndeto vivaka boy. Et là on débat te bele bobo sanangwana. L'internet en soi et même information quotidienne c'est l'homme qui vit na monde au biso to vivaka ndé a memi information kuna. Donc sur les ali pe mutu akosa kana ya plein d'informations à lokuta mais il y a des informations c'est à vous maintenant de savoir filtrer ben information pour yeba ko tirer ou ezali malamu et surtout ko zo apé ben information yo yebi que non zongo ne sika ba to moko ya sérieux généralement ba pesa ben information à vrai mais si tu te fais tromper c'est comme si na vie na yo kaka ndenge vivre ko peut se faire tromper donc parce que chef de l'état a kende ko kutana batona parce que ba vidéo belé zaki ko circuler notamment sur mauvaise gestion il y a cinquantenaire et d'ailleurs yé moko vivre qui confusion bino bozol ba pesa ba to biloko ko lia 3 fois bango mo ba concerner ba lo ba to lia une fois parce que estomac ya moto apesa biloko nde lia kato les estomac ya bato bazolo bakibaliaka une fois nde ekota blo wana donc zo mona bablo ka bongo lokuta monene bandoki pour niko ça makambo ya boye toute une famille comme ça ndeko na bango akufi alors que si il avait été pris en charge à kokaki kobika normalement na mboka o ezali normal bo excusenga pour la tautologie balinga qui peut-être ko porter médecin on a plainte voire même l'hôpital car pour tout ça là on a mboka o nyonso tu za accepter et bino mama ye mongo karma pa yembi nzembo awa bo tomboki bo siliki tout le monde sait que tout ce que karma pa dit est vrai le côté ça en quantité preuve yango au lieu même bo rectifier tir boko makotambu sa makamnenge mususu mais non bino bozo continuer na arrogance ya ko kumbela batu bo simba ka batu te so mutazangi mbongo bo simba ka ete il y a des malades qui sont là vous croyez qu'on n'a pas d'information il y a des malades qui sont là pour azangi mbongo bo simbieta et ça bablo mususu bino boko sala ba acte mususu boko poser na nzoto mutu sans que mbongo ezala mais bo simba ete so mbongo ezata ça on le sait c'est comme ça que ça marche chez vous hein pourquoi makambo ya boy hein et comme il cop alors on a copo nenge komi pourquoi pas justice na biso pourquoi l'état na biso azo télématé complicité hein l'état moini au fang dionga loba ça makambo te moi j'ai été choqué na otala pena image o yepé ce garçon Eric qui parle aïe na ba preuve nion surtout et pendant que il ne réclamait que les soins il y a papa na bango ya noko na bango mais c'est la nerf qui l'interpelle tout ça pourquoi ba makambo na ba pekisa ke mbozo continuer en point et pourquoi la nerf doit intervenir na makambo pourquoi ils allaient simplement police citer ceux qui vont porter plainte pourquoi faire la nerf ah non c'est sérieux quand même hein mboka ngo de kumba maboyinde ni un changement ngo pe batongo bazaro bana batu yango changement zata coronavirus o yé les sous ko reverser makambo belé bimsi na poisa ba insuffisance et belé et c'est malheureux batu na malheur ya batu bazali ko zoka ka ba cop basala ba cop et c'est vraiment très dommage je crois que peuple sengeli ko fongola misu pe ko telem makambo ya boy yango zo mona batu belé moindre fièvre a boy na ko kende ko mona médecin boy ko kende hôpital soko hôpital lo ba kende na dispensaire ya quartier wana au moins yebi ke buzobe sala mate ke ba hôpital ya minene on a ke neti mama ye mo belé bazoboya na bango ko kende pour la makambo ya boy sengeli quand même ba autorité ba telema quand je dis autorité je ne vois même pas le ministre de la santé parce que il peut toujours mon clair te na makambo ya ba corona hein soit yemo président de la république a telema sur Hollanda ba information ba vidéo ndenge ba réseaux sociaux et j'espère qu'azali na ba équipe ba collecter la ba information on a pe ba opesa yango encore faut-il que ba za peu sincère na collecte ba information pe na transmission auprès du chef de l'état to comme na suka liso na biso moi coup de gueule hein excusez-moi parce que trop c'est trop quand même na mboka oyo makamsu tozomo na isa vraiment malamu mingite isa kitoko te sengeli ko dénoncer yango ko lobelaka yango et nous avons plateforme oyo ya ba réseaux sociaux oyo isika otokoki quand même ko loba un peu et puis ko toucher pe batu ebele quand même pour ko dénoncer ba makamsu ya mabendenge ezali ko salema notamment na mboka la République démocratique du Congo to comme na suka liso na biso soki bo sepeli bo liker et vous commentez, on peut continuer à échanger à travers ma commentaire. Comme ça raté, si vous êtes déjà abonné, merci. Si vous êtes abonné, cliquez comme abonné, puis cliquez sur la cloche pour que
soit ba notification ba prochaine vidéo to mettre en ligne. Coronavirus biso to lobela rango tous les jours na ba analyse to sala ka to lobela rango na sens ya ko sensibiliser bandeko pe ko rappeler parce que mutunyo surtout ayebi qu'il faut respecter ba mesures barrières mais parfois tous en a ba relâchement. Nous continuons ce rappel là to sala musala wana o ezali pona bateau bazo diriger qui par riposte te mais d'abord pour biso moko to sauver vie na biso moko nan parce que soki muninga vie na eza sauver nga pe na ozala atteinte. Continuons à respecter des mesures barrières pour prévention en des alliés plus efficace que tout traitement au bakoïko proposé biso. Merci beaucoup. DMTV vous dit au revoir.